Kinshasa l'équipe partout, magazine Ken Betoza awana commune ya Bandal précisément na avenue Luputa pour na kosolola na basi ba jeune fille ba biso soki oza na grande sœur na yo ke abala mobali na ye akomi kosala ba avance akomi kolinga yo oroboya to orofunda pas grande sœur na to orogérer problème en ndengeni et surtout soka kabila ba mbo yon tongi to tuna no ba jeune fille ba biso so sa ndengeni wana za grande sœur na no expliquer to fandi to solola na expliquer pour na moyen ko expliquer on a brutalité ke mon beno te na jouer na moral to solo to si ça na commissie peut de mbali na zoluka mon gana ndenge nae non akolinga na sens non loba koloba na grande sœur na yo que mobile nazo sala avant sans pour autant réfléchir que tia ba sagesse non na ba intelligence mob et qu'on engendre ma bébé les familles peko kabona na grande sœur na toko so la souté. Je dirais à ma grande sœur ou je dirais à une personne de ma famille. Ce qui est intention nanga, ils aient kolingaye pour na mbongo ya pesa nanga. C'est que non gérer non lobate. Bolandi ndenge bandeko balobi na micro ya KNB bandeko na biso abasi alors soko yebi kende kona yo akoka ko gérer makambo ko yebise mais ya malamu kolekeza que ce que gérer pe problème wana yo moko bombe wana mutemo boy ko yebise ke mobali na zo linga yo eza lisusu malamu po mutu nzusu oyebise e boti ba incompréhension et yo kuto abimission de mutu mabe à couvrir mobali ne alors et ozala kaka o réfléchir likambo oyo moni ke soki olobi yango eza na sécurité na yo pe ya ndeko no yo pe ya mobali na ye. Kinshasa, il équipe partout. Après première séance d'entraînement, il y a Derrick Clem au super Batara qui m'a lobaté. Et Balobi ambition na bango bazar na moko na nouvelle saison sportive 2016-2017. Bon, premièrement, ça n'est bon pour tout banner aux élards pour travailler bana tout le monde va massam sous baie biso to ancienne équipe de attendez élards travailler bana bon normalement au sati donc ils aiment bien impeccable donc à un moment on va bien zali donc le ba miniati donc ils ont vraiment des déjà ba ko mona ngai na ba o ngala posa qui n'arrive vraiment satisfait yango moni vraiment na penana servi vraiment original donc yango vraiment na ego bien toujours donc il y a bien été pas kazali donc na penana esprit moko vraiment tosengaka baimania nyonso baza sire na biso to bakobanda na biso kotala déjà tous les deux équipes vraiment osentir bamasa mwa bien coach asali recrutement mwa bien tobenga banso baya to bambition yaka coupe d'Afrique mingi olobela te yaka coupe d'Afrique na champion ali na foot ezaka yembe akobakisa lisusu parce que eza équipe oyo akumisaka ayema ochaso apport esali bien vraiment makasi. Tapis rouge leader, il y a la Nova Musique à Betty sur l'orchestre naïe peut annoncer sortie prochaine. Il y a maxi single naïe na combo et signe de temps. En fait, Kopanzana pas comme tel. Tozaki nde boyebi totokutana mwa makamwa minene basa o tozaki na comme leader na biso tanto longo pas na biso bayelo que je salue en passant grand prêtre bayelo canto avec tout les respect ya ba petit na donc nde on a biso dodo amiral akufaki tozaki moi temps pesa ki moi passe moi trop nde kaka baloba ke non moi na tango so botama le kana moi ata ya passe trop konguluma ay moi koi moko moi si a telemi donc tozaki moi batamo ya passe trop. Bon, bah, moi, ça me soucie, oyebi que tozaki na bango, ceux qui tozana bango société, ils ont quand même qui les alaka. Et là, nous faisons continuer, tozana Picasso, aza autant à la casa, tozana Master Costa, tozana Richard Kambungo, autant à la casa. En même temps, tu continuer quand la à la casa, peka kaka à la casa, il faut peut-être appeler ba mission oyo. Biso peut te recruter pour tout la qui s'appelle na batu que non, tozaki mo formation, mo pas vieux bailo. C'est peut-être tout la qui s'en fait na bateau tout suisse, c'est ça. Tous les lots, ça les passe pas, j'espère pas que ça les passe. Alors, au contraire, que Bana na yo format qui les lots, talaga mapangola, sont appelés na nzela tozo passo la kaka donc. Toza na équipe A, net mo na gauche na A, toza na Michigan, à droite na toza na Livre Sterling,
toza na équipe A oyo na babosaka oyo tozalaka tobosaka mais na kaka tellement musicien baboyaka musicien te na groupe soki musicien ye teste tobakisaka kaka tobakisaka totalaka soki totriaka ka totali na équipe B tomoni ke côté kuna donc 9 mois kozala na kozalaka kotia biso so poids na équipe A tobendesa depa mpe mosala na nde azoévolue na mosala na ye torepetaka chaque mardi na mercredi sur avenue Ngiringiri na coin ya direction ya Sosa donc non loin ya maison communale ya Ngiringiri. Pour le moment toza na studio tozo préparer les bino disques na biso oboyebi amiral atika pe banzemo mosusu ayimbaki déjà na studio biso faki tozwa temps ko continuer ba boulot titre toza na 15 titres auto sala mais tokobimisa onyo so 15 titres toza na makoki ya kosala promotion te comme il faut tobisala bino na 2 ou 3 titres donc d'ici fin de l'année donc ba octobre novembre déjà tobimisa ba plan mais toza pe na makoki ya kobimisa ba plan ote tosenga ba aide na bato yo na mta malamu ko bako kosunga biso po tozo moyen ya kobimisa ba biloko oyo eza kati na biso toza na studio disque na biso tozosala titre nango ezali signe de temps na linga lengi koloba bilembo ya ntango vraiment na PCV na nga na Jimmy Mukendi bambote na ba merci avec courage mosala fune ezokende ndenge ezosenga KNB mobimba donc nga unalandaka ona palenda na fanatique ya KNB donc mosala kitoko nzambe abakisa susu oyo ezozanga na KNB ve na nga Jimmy Mukendi ve nazolela me nakobenga nakoleka na biro nayebi ke match ezala bien. Festival Toseka Mendi Congo basali point de presse na bango pour la 4e édition oyo ekosalema le 20 na le 21 août oyo. C'est l'équipe partout, vous avez un théâtre de verdure et puis vous assisté à point de presse oyo. Festival Toseka ezali kosala parce que comme déjà tout va au 21 août. 48 heures du rire, ezali concept moko oyo ezali ko promouvoir en fait, ko mettre en avant ba humoriste congolais. Tolingi to valoriser bango. Tolingi pe lelo yo ba humoriste na biso ya Congo baye bana na public na biso. Mais Toseka 48 heures du rire pe ezali na comment je peux dire ba humoriste ba ota libanda mboka ba participer na Toseka 48 heures du rire ba ota France, Belgique, Cameroun, Gabon, Congo Brazzaville, Maroc. Mais tolingi lelo Toseka 48 heures ezala événement moko o ezali ya ba congolais. Donc na sengi na public boya ebele boro sepela mingi billet eza na 5000 francs en prévente pour le moment à partir ya lobby na 12h tokati. Donc boya lobby na tongo tongo kosoma bien na bino boya resepela en famille avant que rentrée scolaire ebanda. Na deuxième édition tozalaki déjà maintenant ba récupérer biso na 4e édition donc tozongi lisusu parce que eza pe festival moko national donc surtout pour na ming tozali awa les Congolais ba étranger vraiment bazate bon biso siko na minute awa tozande ba poids lourd donc ça dit ba opena ba na charge ya spectacle déjà qui est Satola makamni Satola salaka on a bakaka un petit plus na festival oyo yango moni bazunga comparé pour ba yebi ça va faire nangai voilà va soutenir Mr Satola pour ndenge bazali ko soutenir kala ba yebi ba initiative Satola zakanango na salimingi pona mboka ba journal de rigolo ba sketch belé bazana ngona mémoire na bango et puis ba nouveauté oyo na sali pe moi ba classe na poto ya kosekisa donc ba kozala de cité baya na festival oyo wakomona makamni ni Mr Satola bombeli bango donc voilà quoi donc on a un peu timide parce que naza muntu moko na muta soni donc avant lia foko bondela avant sekisa foko bondela na kola bongo donc voilà na lokola potentiel potentiel voilà. Votre ndenge point de presse on est collé en tout cas tosenga bino juste boya parce que bon passer vraiment ba moment moko ya kitoko ensemble na ba artiste comédien na biso ya Kinshasa et l'équipe partout.
KNB tozala bino pas à pas topreparele bino actualité ya Facebook kolanda yango. Ba page Facebook ebele et relayé rencontre ya président de la République Joseph Kabila na ba jeune ya Lusha. Au total, 46 jeunes membres ya mouvement citoyen ya lutte pour le changement ba PCL président de la République na vive voix que le 20 décembre balingi comment la passation civilisée ya pouvoir pour la première entre deux présidents, c'est-à-dire sortant na entrant. Balobi na mokonzi ya mboka pe que troisième mandat na ye eza na tina te pe basengi libération ya ba massa na bango 5 oyo bakangaki. Na ba commentaire ya ba internaute oyo balobi ke à la différence ya ba politicien oyo balukaka kaka pouvoir butumo ye Lusha bango basali mouvement citoyen oyo elingi respect ya constitution na intérêt général ya population. Photo moko est circulée na toile au pasteur Moïse Mbiye à Bali, la bouche autorisée Kutu a publié yango nzoka Mwanza. Photo eza ya mariage ya sœur na ye donc ba oyo bakanisi que pasteur Moïse Mbiye à Bali est quotité. Il faut fiancé aye banananu tomo na ye na silowe sima date ya mariage ekopesa mape eye bana. Ba félicitations dans le vide oyo batu ba pesi tomonike batu ebele balingi ye abala lokola prophète Francis na muninga na ye Mike Kalambai. Tosukisa actif Facebook na artiste musicien héritier Watanabe oyo album na ye retirada oyo nanu ebimite kasi nzembo ya BM ezobeta makasi na Kinshasa. Plus de 540 404 vies na YouTube ti lelo na 10h30 4111 j'aime donc et simbi makasi moninga azui sepela Facebook endimi tozozela sikoyo seben actu Facebook Bokolanda Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour l'attention, fidélité, votre continuer pour